balandi émission Tala Lelo na yebi que bon message déjà qu'aux oyabino les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botala Tala Lelo modification ya plateau. Ça dit que toyambi bande on a biso mi balé togato sur le bango par rapport à l'actualité oyo eza koleka sikoyo na ba information bande ba kopesa na yebi que batota la biso partout dans le monde eza plusieurs makasi ya la carte qui gagne Bijou Masinga et pourquoi pas na carte ya Belgique Fortini Tangama na pesio bambote na yebi que bota la biso na Jimmy Bilele na carte ya Paris Willy Michel Koda Mboka na gauche na ngana zana Amisi Manene Shinikana les jeunes maîtres bozo aye kala mingi te na droite na ngana za mongo na Ken Piana Makizembe. Est-ce que tu as solo la boue ba ming o ba quitté pour la plaisir il y a Lionel et Mavungu ba boue resomba lopango pour na asomba kilote. Amisi Mbote. Ouais Mbote ndeko na ngai Julien Botala Tala na s'appelle Minglelo oyambi ngai na émission eselinga bien. Na bande retour Botala ngai Mbote na bino ya bino yo les jeunes maîtres fils de l'homme toujours propre quand neto lobaka. Na s'appelle Mingi. Toujours propre mais les guerriers toujours. Ouais, tozali ah lelo to na émission poto sur la première makambo ozo le cas surtout na poto surtout na ba makambo ba musicien na biso awa côté la neni na makambo ozo le cas alors yango na sepelaki kenon le quoi obengisi ngai to fa na plateau pour mokilier comprendre ndenge nini poto ezo kende pour l'instant. Merci beaucoup. Na yebi ke neni poto ezo kende pour l'instant pour mona ngo to reçoit les jeunes maître Ken Piana Makizembe lo sako na yo. Ouais, le sac Julien Botala Tala n'a pas si mbote pas à Shindikana Amisi donc jeune maître Moutazo représenté pena ba jeune tout Moutazo bundapona ba congolais Moutazo faire découvrir biso ba réalité belé les kakana poto ba mabulu ya mabehe ya kokota te jeune maître azarana auti tout na France auti zo la so ba information ndenge nini sécurité za préparé pour na concert ya fali pour pas biso na toke kotokati sikuna te ya uti kuna en tout cas merci na Julien oncle Ogi Kingombe merci beaucoup na pesi mbote na oncle Patrick Amisi vient nga Luzo Mbata na Cape Town Sir Poli Lumumba oncle Patrick Amisi ya maman Julienne. En tout cas, Joël Salambi n'a pas sur Bambote Belé, les millionnaires Joël Salambi, Bambote Belé, tout le monde a Zolanda Biso, vient à Dekos Moukoko, n'a pas sur Bambote Belé. Merci beaucoup, na Alain Swag. C'est-à-dire que soldat, il a fallu couper attirer na Kisasa, pour défendre na beauté na qui play et puis na Makamutu, au Italie Alain Swag n'a pas sur Bambote, n'a pas sur Bambote Bongo, na Pati na Chopo, n'a pas sur Bambote, n'a dit que Bota la Biso. Partout dans le monde, tout le sur la boue, mingi obo et bakité, n'a évité le jeune maître Amisi. Au Koyo Sabiso, n'engeni nano concert et mama fali pour payo utikuna na France. Réalité ezali n'engeni kuna. En fait, nous avons Julien Botala Tala. Mon léo na poto na sala constant na bana batutu. Na poto lelo congolais ennemi nezara congolais. Ngai na loba makambo oyo ezali réel pe réalité. Ya oyo ezoleka. Na uti na France ponga na ngakende ki mona meso ngaso balobi ke no awa boye otembila na kendaka na koti ote immigration na kokota tina kati na ngani kutubaka nganga kuna mena zaida na kati na uti na France bandeko na ngai na salle émission oyo pona ko expliquer la mokili mobimba oyo bota la biso na poto partout na kisasa partout na uti na France na comment na France na lobité fona koma na New Arena na komi ti na New Arena bandeko na ngai naza ko expliquer bino pour l'instant sécurité ezali ya kosakana tele. Première sécurité ezali nini? Gare déjà ya New Arena pona kokota kuna eza gare moko ya munene. Eza na ba entrée sortie ebele. Mais na kati ya gare wana na moni ba caméra moko eza wana oyo ezali sophistiqué. Il faut za la mutu oyo omeli trop na poto to mutu oyo ofandi trop na bakonzi nde ko comprendre ba caméra wana oyo batie mais ngata on a moni yango loko on a toujours au service du peuple on a dit non il faut na lukana expliquer na batutu que concert ya fali et kozala 100% et puis concert ozala avec beaucoup de sécurité il y a liboso sécurité zali nini au moni il y a des gens qui pensent que kozala awa lelo na poto zaneti
na kisasa poto eza poto eza na ba loi poto eza na ba institution oyo ezali muto okutu ko saranate soki déjà bourgmestre ya ville alobi que non eloko boye kozala telle date muto ko changer yango azate ke na tina présidence et mutu oyo akoya soko ko sala makambo oyo ezali le contraire ya loi ya mboka a wana nde komona neni ni makambo et quoi parce que droit à l'exercice de l'ex la loi est dire mais c'est la loi. Merci beaucoup. La loi est dire c'est la loi. Bomoni le jeune maître Ndenge a autorisé ça. Quelle est votre impression par rapport à Ndeko Ndeko Missi a autorisé ça biso ba réalité au Ezapuna en France? Ouais, premièrement nous na koloba Ndeko nanga Julien Botalatala Ndeko na biso shindikana jeune maître a lobby très bien parce que soki ngana lobby na loba batu bamonaka kena zalaka na fali nyoso kena zolo beza lokuta kena zo inventer eloko moko ekozala te bakombata bakosala makelele nga eloko ezoka musanga eza boye division oyo bandeko na biso bakombata bazosala na poto eza normal te na sens nini tozomona chaque samedi chaque vendredi samedi ba weekend nyoso tu bandeko na biso ba artiste musicien oyo bafandaka awa babetaka na bashejonga babareza ebele oyo tomonaka basalelaka yango voire même bapublicité tomonaka basami tutu babetaka basuzuki luzulu babetaka musicien nyonso to aza censé obligé oyo afandaka awa babetaka partout mais soki ekomi bamusicien mosusu ekomi ono bango bayembelaka mboka bango baza financier na gouvernement tandis que lelo fali pour parce que alobi apporter batu mosusu plainte ya kosamba soki basengi bino ba preuve bolakisa biso artiste oyo aza kolabo bolakisa biso ba preuve ozo lakisa biso ke fali pour bazalaka kolabo ya politique ya mboka na biso omona ebele bakanga munoko parce que fali azata na preuve moko te ni preuve ya photo ni preuve ya nzembo fali pour pas s'intéresser na ekutu na politique te ozo comprendre mais omona basele o bazobeta ba musicien belé a na poto babetaka na ebité bangonde awa bazobeta awa bangonde baza ba congolais ya 100% soit fali est-ce que za congolais te ndazo ya ko betela ba congolais ba meka mpe ko expliquer biso pourquoi ba congolais mususu babetaka ba congolais mususu babetaka te donc ngapo nanga en tout cas trop c'est trop ba warion pe o ba koya concert to longola nandu makambo ya sécurité ndenge ndeko na biso jeune maître Aucholoba ba wario wana o balingaka star na bango fali Julien Botalatala baza pe basi ya mutu te ke mutu ana sentiment na ya sombaki billet na ye po ya vivre concert yo oya kokale mutu oyo aye po a vivre concert na yo kale ye o sa la sentiment na yo ke mutu ana a kota musique wa sombelaki billet te je pense babitumba mususu e kozala wana nga nazo senga bandeko na biso bolanda message au l'état français et pesi parce que ba loba mutu oyo ako se manifester na ndenge ya loenge bako botola titre de séjour donc makambo ezokende mabe mambo ezokende mabe na ebito ngo bakisa ni place et puis eloko na ngai na bakisa parce que ils ont batu musu ba ebité na lancer message na ngai bandeko na ngai na koloba o makambo ken alobi na koya wana me na ngai na loba boye lelo Belgique na zo sala émission na zadi na Bruxelles na nazo na Allemagne pe na koma na Hollande na koma na Suisse na koma na Australie na otambola pour l'instant mais na ngana pesaka message moko na bandeko tout oyo botala biso bandeko na ngai biso nyo to ba congolais au monde lelo nga soki na ye moi je parle vraiment trop de la musique mais soki na ye koloba boye pona makambo ya concert ya fali na ye koloba c'est à propos ya ngana outu sur place na moni ndenge ni sécurité ezali Belgique awa banoko toza ebele awa na Bruxelles toyebani Belgique pe alobi boye mutu oyo bakanga na France na lancé message na na émission ya Ken mutu oyo bakanga na France alongo na Belgique alongo na Allemagne alongo na Suisse na Australie partout ko yana nu ko ke na concert pour na soutenir artiste na biso musicien fali poupa c'est pas un problème c'est son boulot azamo na mboka azo défendre pe mayo ya mboka totika jalousie ezali ke soki congolais na poto awa omona mutu soki omona tamoko boye ya koluka abimisa mutu nde baluka mutu na ba raison
azalaka boye mais ozali message il y a Belgique gouvernement belge elobi boye soki bakangi mutu oyo azalaka awa na Belgique akei na France kokende kosala ba désordre kuna oyo jeune maître lobaki te na nazoloba awa bien asali de désordre kuna tango bakangi ye titre de séjour na ye ya Belgique awa aza na 5 ans aza na nationalité France mutu akozwa charge na ye soki bakorefoule ye ezala la France donc Union européenne ezali boye travaillera toujours dans l'ensemble concert il a fallu bandeko nanga soki ke mabezalaki to mutako kufa na ndenge nini nanga sabino que no bokende te mais je vous assure que non concert wana bokende eloko ata mutako tumba ata pune a ozalate bon peut ça a raison pour ngamo na sur place na moni comment sécurité ezali déjà liboso ya New Arena wana liboso nango mais laisse tomber donc la Paris la défense la défense arena laisse tomber liboso nango wana soko tali aux alentours gauche droite mais tika donc eza endroit moko ezali luxe côté bakondi j'ai dit bien que bakondi ya France bayaka ko se reposer même ngaka na koti boye na balusi pene elongi nanga boye na tali na bi mais stade ngo zande wa soki stade soki na habité stade rose à la place wana kuna salle rose à la place wana na habité mais salle rose à la place wana kuna mais ba commanda ba combattant ba na problème ya salle te ba na problème de ya ba concert wana nde ya fali pour pas nazo répondre na bandi wana VIP tozana poto tali bangote tozana na poto awa fali azali mwana ya mboka na biso Congo azali leki na bino azape ya na bino ape petit na bino azape mwana na bino omoni na mona ki ba tielenga image moko boye so ba bagena ko komodi so ifoli na cimetière nanga mo na seki même bible le dit que malédiction sans cause ezali ni sans effet et puis na moni bato ba sel ba vidéo ngamu le maître na fondika bo na zo seka combattant nyoso tout soza na posa ko biso tout to na posa ke Congo na biso ke liboso Congo na biso ezala stable Congo na biso ezala bien mais ba musicien na biso baza on a pour représenter biso quelque part couleur ya mboka na ndenge ya libanda déjà ko zo sale munene bongo bande rebeleta musubino bo komi yango te na bandi ko na meki na baluka sala ngo bo na ndenge kuna bo eti Nathalie eza côté ba billetterie eza tala munene moko ngama na fona mais est-ce que comment fallait ko zo idée ya roya robeta na salle oyo aza mutu to aza nyama nabimi non c'est ça parce que nabimi na tebno ngamoko boye na mati likolo parce que omoni ça les ali bien sûr ça na escalier otala ngo pena boninga ya likolo boye mais tika Nathalie boye na bibi non c'est quand même moi na mboka o azali ya ko encourager pe ya ko féliciter biso ba congolais le koso biso ezali jalousie fali so komi o azali lelo ezali mutoki na ye ezali courage na ye ezali makasi na ye totika jalousie combat to bundira mabele bien sûr et non na ba œuvre o bandeko bazo sala pour na potopé so na poser question bandeko na bele ba combattant botala ba ozong sa ba commentaire bah oui problème te na poser question bandeko na ba combattant bozo tala awa na poto awa mutu nini oyo asala déjà musala na ye oza na souci ya mboka zo bundela mboka mutu nini oyo asali musala azupe po bato bele baza baganyaka ba mbongo bele ke azupe mbongo na ye akena kisasa kuna bige no naza na souci ya mboka na tongi ba école ngo nga combattant intel na tongi ba nini boye nga combattant intel mutu nini déjà sala ngo de pour makambo ya kombe banda mutu moko te eza bato musu bakomi ko liela siko sima na yango biso jeunesse ba yanke ba yanke tout ya Bruxelles ba wesh ba vie na ngai ba maître ba petit na ngai ba maître ba vie na ngai pe ya ba judoka ba boxeur ba nini ponga sala na sala box na kake na pesi ya champion mondo mbote na pesi pe mutu na ngai ya kati we ba bébé riko na kin na yebi bébé riko mutu na ngai na yebi bébé riko mutu na ngai na yebi na sala nde box na mena kimaginde ayebi ngai kimaginde pona ba li kofi te problème te ayebi ngai donc na senga na bandi on a biso tout ba boxeur ba champion
ba vieux ba yaya ba kulutu bandeko to luka to changer communauté na biso congolaise awa na poto et loro musu na bakisa biso awa to bakakeno to ba combattant to bunda po na mboka mais banda ko tambola ndeko nanga Julien Botalatala banda ko tambola na ke na Canada na ke na Londres na ke na Allemagne na Suisse na France na Belgique awa partout na tikali komona ke communauté congolaise to zanga même voilà nanga bien to zanga même communauté o que soki congolais ont problème ba ko kene ko soutenir rien to zanga même ba association na biso awa rien mais combat ngo to bunda combat dans le vide to nini. Non, apparemment on dirait sur le bibongo, on a évité de faire commentaire, l'association Ezali, mais surtout comprendre bien combat on est mutu et pessi en plein makasi par rapport à l'association, parce que l'association ba Suisse, ba Allemagne, exacté, so ba ko sarabino ke ba bande opposant na ki ça ba ko sarabino ke non, l'association Ezali awa exacté communauté congolaise awa na diaspora Ezali communauté moko na évité so na ko bandenge ni tolingana na nuté. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kangoki Toko, au canisse Suki Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi siko na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka et sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa et kozala kitoko na niveau ya 2 fois té. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois té. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois té. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. To banara likambu bien mais et panzana kaka. Jalousie, motema mabe, haine, yango zo régner. Yango ngai siko en tant que votre jeune maître Shindikana, fils de l'homme. En plus, na yako tala ke ceux qui to continuer boyer, biso ba jeune. Na ba yaya na ngai na ba vie na ngai, misusu pe po moi na mkebe tambuna ba kolope ba binara. Nga za ba vie belé awa. Ba fona bo mona petit na ngai, tano le loro bo, c'est vie sala boye. Akepe asali pe on a devant mundele et réussir azongi apesa ngabike au fongolenga boule na bivie parce que ngai na yaki ta musuli boso na yo. Yango sali boye. Eza ba information on azo pesa la bandeko na ngai tout. Soki to luka pena combat ezala ya bien ya sir. To luka to zana ba association na biso. Ba mission to mona wana ba fali, ba ferre, ba wera, ba jibe, ba fabrigas, banani. Ce sont les musiciens ba représenter na mboka na biso Congo. Mukoloni déjà ba combattant ba salata réunion moko boye ba bibo ndenge zaona bino tu boya nanu ba bengisi ba musicien même na Belgique to na France ke boya to sola pona makamboka rien ezalaka so amoni bona na bobeta nini ezala biloko moko zali ba banalité il faut ici là. Félicitations na image na biki na initiative aux on okuzongela ken pia na muke mais yo ozali pe petit abokechu non solo laka bon bien en fait bokutanaka bobetaka pe masolo mima makambo mususu. Est-ce que makambo olingo ya nango na liboso ya caméra eza pe initiative malam po même pour nanga même pour la bandeko nos baotale la biso pour l'évolution ya ba congolais. Est-ce que so zoa tant solo lango na wayambo bokechu omoni ezala na parabole moko balobaka ke
mukolo azalaka na raison donc mukolo ata asali mbeba soki boke kosamba na ye ya aganyaka kaka donc ngai pour l'instant nakoki koloba te makambo ya kulutu na ngai boke chwa yambo papa na ngai pe onayebi pe bana na ye tout ça nakoki koloba makambo na ye te parce que ya za mukolo za parmi ba oyo ba ko pelisa moto nayebi te côté on dirait ozongi sima to ndenge nini omoni nazongi sima te yo non ngai ozonga sima te bando za ki oloba liboso non nazongi sima te ngai avant ya koloba eloko natalaka nanu muto nazoloba na ye natala nanu âge na ye nanu par rapport à éducation pe par rapport à éducation oyo papa na ngai na maman na ngai ba bokoli ngai na yango c'est pas dit que non Tony non natali que non aza papa mais papa asambaka na mwana te po papa ganyaka kaka bon sikoyo soki ye vie ayebi makambo oyo ye asalaka abanda yango depuis ye moko ayebi cause asalaka yango ye moko ayebi cause kote ezosukela mais ngai eloko nalobi ke bandeko tout partout bozali bokende na concert ya fali concert ekozala mabe moko kuna eza te. Merci beaucoup na okende pa na yo, merci beaucoup na Ambro State na kati ya Belgique na na kati ya Liège, merci beaucoup na inspecteur Blondis Selemba boni basango ya Ramses 2 na kati ya Bruxelles. Ken Piana na moni ndeko na biso les jeunes maîtres a une initiative ya kosangisaka ba jeunes. Ok, bah vendre équipe bango moko ndo mona obike ya ndenga zaki na Paris azawa na Belgique et puis akokene pe ba Allemagne ba Suisse partout na habité pona yo. Ouais, pona nga premièrement na loba poteza mboka na bisote, poteza mboka na bisote bango moko ba kolomboka ba osala ba désordre te. Mboka na bango ba na besoin ya kimia. Omoni lelo na ba moment ba décembre ba moment ba fête, moi ba événement mabe eleka mingi na bamboko yo. Baza na besoin ya ba désordre da mamboka na bango te. Ba septembre, octobre, novembre. Voilà, sikoyo biso tozoluka to laksa image neti na Afrique, RDC kaka ndeza na problème ya guerre, RDC kaka nde pays o batu vie sociale ya malonga ezate. Toza na ba pays ebele oyo bazo souffrir koleka voir même biso ba pays wana na Afrique eza ebele. Mais ba manifestation na bango basukisa bango na bamboka na bango. Un fois combattant il faut bunda na mboka na yo. Baninga mususu ba okufa na ba manifestation ba marche banini jile botalatala yo yebi yo uti na ba marche minene o esale magana Congo yo bakanga yo na mona ba mema tina assemblée nationale na palais du peuple na mona ba image na yo na député otsokufo nani papa na biso Cheriba Okende Cheriben yo zala na marche ya munene na ba Cheriben na ba Moïse Katumbi na ba Matata Ponyo place o to mona rappel la police ya kawana pe la police peut intercaler ba marche wana mais yondi maka ba risque wana eza musala na yo est-ce que vrai combat to sala ngo na poto ou bien to senga ndeto kitakinchezo to sala la combat kuna ba vrai combattant nga alobaka ba vrai combattant eza bandeko oyo bazalaka na Kinshasa parce que bango bazwaka ba risque ba aussi mukendi wana ba kombo na bango etikala na histoire pour aussi mukenda bunda pena vrai combat ndima lisasi na nzoto na ye pona intérêt ya mboka na ye papa kombaka ya awa ya kotelemela ka concert kotelemela concert est-ce que likamba kotelemela ba concert oyo eumeli pe mon frère concert ya fali ekoleka kaka ndenge elekaki na 2020 bazikisaki basalaki nyonso tu lelo fali relation ekoli lisusu makasi place fali azobeta wana ba combattant ba olinga kunde kote yango wana relation ekoli lisusu makasi na place siko fali place siko fali azobeta wana oyo ministre o alekaki kopesa mot d'ordre ministre intérieur ya France aza ministre ya Congo te aza ministre intérieur ya France ba pesi déjà ba précaution na bango ba lobby oya ko salaire ba robotole même séjour titre séjour donc là si que ozala na mukanda te ba zione fakata. Merci beaucoup Congo merci beaucoup ba zione fakata ndebo monto partager na bande relation to sa analyse Ken Piana ayela ki biso histoire ya Mama Alia lelo Ken Piana ba information ki Mama Alia aza na Lubumbashi na ebite pona yo komona ki aumelite na Kinshasa mbamo aki Lubumbashi. Ouais, Mama Alia ki Lubumbashi moni makambo oyo escorté vraiment na escortement présidentiel makambo eza moi flou makasi moi flou eza na kati parce que omoni
ezaka ba compte rendre moko boye za na sima makambo donc tokende kaka ba question na yo nga na répondre mais biteka si on to solo ngo ya Lubumbashi akei azana Lubumbashi et puis ouais azana Lubumbashi to moni pe vient na biso Kofi pe lelo a quitté France a Saliska la okende États-Unis concert donc mère azana Lubumbashi c'est que ngolo moko azozele na Lubumbashi donc ngolo pena ya moto moko mundele pena o soko kwa zala ki oloba mundele o azana ba avion ebele na kati ya mboka na biso donc mère abongi Lubumbashi wana tia kei tia kozonga na basaki ya la azonga na basaki ya mbongo ya blague te parce que muto yo abengisi mama Alia na Lubumbashi aza milliardaire a millionnaire te maza milliardaire da bengisi mama Alia amona ye a soutenir pe bana na ndeni kasi bana ba bloquer papa na bangoti bana na minito ba boy lisungia papa na bangoti ba papa mususu pe o monani mosungia ba papa o pe mawa o pe bonne volonté batali ke bana ba bloquer papa na bango peut-être ba remarquer comportement papa na bango ezo simbate mosungia mondele amonani o aza ba million de mère a rozonga na ba saki ya mbongo continue ya banki ba ko remplir yango donc soko tali pesanga dans quelques mois oyoka mère ali ya tonga ba palais belé na Kinshasa wana Maman Ali a otonga banda ko bena Kinshasa tant yo beti obi no musungi azali webi ke l'éthique journalistique pe na déontologie ba konfuelo webi te pona yo ngo yebisa biso nini par là ke musungi nini azana sima wana kuna ya grangolo ken pe na zuba information to ken pe na bimisa ka mama ba biloko na ye non na bimiselo te na lobi musungi kaka monani musungi monani lo so ko batuna ke kombone nani alobanga na otanga kombote ngai pe na otanga na kombote mais tozoka ba rimer ke musungi wana otozoyoka Lubumbashi ngolo ya blague wana milliardaire côté wana c'est que mère a koti libulu moko boyo oyo vient na biso mopa ko kotia musapite obo to mona yipe omoni Julien Botalatala basala ka guerre na bata politique te to mona na anniversaire ya Amida na papa na so camere na mariage artiste na bango invité zalaka vient na biso mopa bata pembe mère bakangi vient na biso camere à quelle prison to mona confie émission sala bato mususu ba de tourner mbongo boye ya l'état ebele boye ndenge nini bato abongo ba mériter pena il faut qu'on serrer bango na prison muninga déjà za entre la vie ou la mort parce que master na a semi sa dossier oyebi ke vient na biso kamera zali muswahili ya Sud Kivu ba swahili ya Sud Kivu bazalaka mitema neti ba Rwanda akobombelo likambu na mutema mais azo sekisa yo mais era salo retour un politicien oh papa yo so mona teki camarade bandi ya basi na baza ba camarade pe na minicho na ba la permetaki na ya biso na minicho vient na biso caméra zo soutenir Jibe Makasi ah bon a soutenir papa chéri Makasi financièrement makambutu azo soutenir ye Makasi ozo pas voilà en tout cas na habité pour na yo ndeko na biso amisi de jeune maître oui yo moko moni mambango oza pe na milieu ya musique quand des questions na auto tuna Ken Piana votre impression par rapport ya ba réalité koleka entre Ali na Kofi Olomide donc ngai mon présence na Kin ouais ngai iloko na koloba na kina Ken na lobby omoni bato yo basi babota déjà bana ba mingi kokota pena na mozindo te ponga naza papa na yebike Ken a lobby ke bana ba bloquer papa na bango ke mama li azui gango lo ganini pona ngai na lobaka ke omoni na mokili soki moi mes attentes ezali na ba famille pour congolais azaka makasi kokota ba couple ya bato mais ya yemo ba couple talaka te on est ça selon conception na intelligence na ngai ngai na koki jamais ko luka ko souhaiter na moni deux couples ba na problème na kota na kati na loba keno oya zui boye soki grand mopao alobaki keno et sala qui est passé comme on a ke muto bakanga ki azwa ki mbongo ebele après un certain temps batiki ye à part dans nos musique Kofi c'est un Congolais comme tout le monde ozomona aza pe patriote mboka aza Congolais lokola mututu mais il y a pas si et zo pesa biso pas ces ali que soki star alobi loko moko boye bakami ko der ko tiki ko benda ko luka ba ficelle or c'est pas bien
Ce Kofi alobaki bongo ke muto azwaki mbongo ya mboka après un certain temps aza libanda. Et ça passe en tant qu'un Congolais koyoka keno muto azwaki mbongo zaki intel. Mais en parlant par là, tu vois comment on a par après jugement et aki kobima dernier son excellence Nabiso Wangu Vital Kamere azalaki a quitté. Quoi quitter muto za ndenge nini? Déjà na droit balobaka mutu nyonso tout oyo azali suspecté. To accusé. C'est pas dit que non azali directement condamné, non. Donc ils ont toujours dans moi présomption d'innocence. Donc Kamere zaki arrêté suite ya makambu oyo ya bambongo et bimaki. Mais après avoir que ça là, parce que bah tu peux pas comprendre raté. Après avoir que ça là bas enquête. Bah ça les enquête pendant un bout de temps. Bah comment on a que non azalaki na ye inculpé na 4 cités à 100%. Bah quitter. Mais pourquoi si ko yoka que non et comme il est o alobaki boye mama biso amida azu grangolo azu boye omoni boye barango lelo. Non, Alia, pardon. Manguso Alia, azu gangolo bona boye. Boye barango, pardon. Libala oyo seboti bana. Ata ezo swana ndenge nini. Ata ezo pota ndenge nini. Boko tate. Ata bana bosa ndenge nini. Komera koko tate. Po tangu mama Lia akomela Kofi. Biso wa boto e barate. D'autant peu Kofi akomela ye. Biso pe te barate. Alors, analyse vraiment ya bolingo, ya batu, na ba télévision, Congolais za nango makasi, eza ba biloko ngai pesa nga passe na motema. Et puis, na nazolo ba parce que moninga eza ba biloko pesa nga passe na motema. Agopesa conseil yote. Agopesa conseil yote. Asinga kabatu nyoso ya Belgique ke ba mibali nyoso ya Belgique baza ba gigolo. Ye agopesa conseil ya boy. Ye osambusi ba jeune ya Belgique. Ke ba Cardozo fashion wana ko sambusa bango ke baza ba gigolo. Ke bana ba Joël Salambi nyoso tu batu jeune nyoso Belgique. Soki à France, moi balinga bango ezate ya sambusi bango lobi. Est-ce que mambo yongo bien akotaka makambo bakouple batute. Mais awa soki bamoni na identité oti Belgique atoki États-Unis atoki na Congo bajene na Belgique basalaka vie ya kigolo abebisi réputation ya bajene ya Belgique. Mais awa yalingi apesa conseil ke makambo bakouple batu bakotaka te na habité yo bakisani place wa ngai elo ngana bakisa basina na moni ngeke na lobby pour na banga ya ba gigolo. Gigolo azali mobali oyo afandaka na ndako mwasi asalaka te depuis tongo ti pokwa. Mwasi alesa ye mwasi alamoki tongo ake musala. Mwasi azongi alambeli ye alesi asombele chemise pantalon sous-vêtements chapeau omoni na bar na nganda aspect mobali kitoko atie photo na Facebook olulie nzoka aza gigolo. Basi ebele bazo souffrir awa na poto parce que awa na poto na lobaka ngo à chaque fois. Et l'autre jour ma basi na poto awa ezali manque pe ya mibali ya bien. Pona poto mibali ya bien baza muke. Mibali ya intérêt nde baza ebele. Mais wana za ba couple te. Ozomona mibali ya bien baza muke mibali ya intérêt baza muke. Et omona mwasi c'est là c'est ça comme ça na zongela OK. Kena oloba na ye ya lobi. Mibali ya bien baza na poto mais soko taille la plupart ya mibali baza mibali oyo balingaka mwasi asalela ye mais nga siko en tant que jeune parce que toza awa ba jeune toza ebele na poto awa tozo lutter contre ba système wana ya konyokolaka basi donc mwasi ka notika mwana yimo na classe mwasi ya lambelio mwasi azongi musa ake musala azongi musala na fatigue na faut asura basani abongisa tout mwasi na butu susupe. Et si c'est un terme, moi c'est le sous. Bande on ngai. Et si ka yo telemela ndé yango. Si ka yo telemela keno souci aux avocat ba maman. Naza la souci keno ba maman na biso ebele oyo botala la jeune maître Shindikana fils de l'homme toujours propre comme d'hab. Parce que ngai naza muto na restaurant. Na loba muté avant na lobeloko na roluka na tuna na nous conscience na ngai na tuni na sali pe état de lieu. Il y a intellectualisme il y a bongo nanga et pe singa réponse ndé na lobby. Na poto basi ebele bazo souffrir pona baza mibali ya ba responsabilité. La plupart des hommes awa ce sont des irresponsables
soki na telemi gigolo oui gigolo kena silisa azotana ye tozongela gigolo baza partout ezalaka masala nga te gardozo fashion na zone salambe na masala nga toujours ensemble et du chaleur ezateka ke non mais nazo ba masala nga siko na bien ba masala nga ebele awa tika otaka ba kombo te kosala ba masala nga te yena mlatangi bango abwaki bango atangi bango parce que déjà nous gigolo aza mutoyo abalate la plupart ya ba gigolo baza ba pardon na katote webi ke yana jeune mo Yannick Boyaka na disasa grand prêtre mais webi ke Yannick obalate tilolo gigolo et puis Harrison Matuidi gigolo mneti masala garde jeu fashion ya aza na mwasi na palma même so Cynthia bisous yemo webi gaga aza na mwasi na palais siko aza gigolo ndenge nini omoni merci beaucoup. Obi Shindikana, batu balanda biso baba zobate. Ba jeune belé pe à Bruxelles balanda biso baba zobate. Ba silika kaya mo batu mbukaka ndengo benga baba gigolo. Obi ke yomoko nanu vrai gigolo à liboso. Lelo ya fanda na Belgique na sima mwasi. Soko sengi composition de ménage. Oya biso aza na ngote composition de ménage aza na kombo ya mwasi na. Soki alingi te sala deuxième émission, elle a so composition de ménage. Yanda ko ya na rejoint n'habite pour na yo nalingaki na si j'ai changé ya boko mpona biso nalingaki na répondre Ken Boy omoni ngai na Belgique awa j'ai une famille bato bayebi j'ai une famille awa na Belgique toza bana bandaku awa na Belgique c'est ça oloba toza bana bandaku awa na Belgique soki lelo nga na uti Allemagne na uti Suisse na uti Hollande na uti wapi na ye na Belgique ce n'est pas dit kaka kenoza officiellement automatiquement que nga na fona rasima ya mwasi po muto fona rasima ya mwasi sali muto yo as'enregistra na ndaku ya mwasi na adresse ya mwasi neza muto ya fona rasima ya mwasi et puis na loko moko pesa awa trop na Belgique hein to bango bien banoko ebele baza na système nini ya kolandela ba vie privée ya bato congolais na eloko na tonesi nga bona voyage trop ndeni jongo asala raté zela ndeni jongo zesa loba te tozo ya wala ke ndeni jongo na voyage trop bo jongo asala musala te mais azaka neni mais bato ngo bakana ba misala na soto kutani na bango excusez-moi ta mzusu continue no o mona ke bato ngo bakena ba misala ngo parce qu'il y a un poto salaire la plupart salaire ba na batia 1200 1500 1800 2000 mata et sili au futi ndaku au moins na mutu so abota ba na 2 3 4 futa ba pension alimentaire atira kana loko moko te omoni mais tant ozo mona yo jeune ozo voyager à tout moment ozo vivre bien et puis déjà non minute déjà toi na nini ezaré so hôtel ngo za pas moins de 400 €. Omoni so mutu musu po apaya allemand wano kendaka wana ngai na tambola zela déjà otambola na poto za mbongo zela kotamba na poto za mbongo mutu afona zela mutu afona sima ya mwasi onata abonanga kolinga keno chaque jour apesa radio 1000 € kende Belgique 1000 € kende Suisse 1000 € kende Hollande non Ken so azoloba boye parce que moni Ken azali journaliste nakoloba azape na bato bayelaka ye ba information bato oyo bwaka ba gigolo wana non apesa composition de ménage ana ngote na mboko oyo ba gigolo munene mais afinga bato bosu ba gigolo composition de ménage ezanini encore répondre ngate qu'est-ce que la composition du ménage pesa composition de ménage et la kisi ndaku oyo ozo s'occuper faut ba enregistrer yo na commune ba bofanda na batu combien boye na yango na composition de ménage non ba nombre de personnes oyo bazana kati kombo ya mutu azo s'occuper na ndaku za na kati ya composition du ménage donc ceux qui ozo fanda sima ya mutu kombo na gigoloko tuna est-ce qu'on a répondu Ken omoni soki mama azwi ndako aza na bana
na composition de ménage ya maman aobakeno na vivre na bana boye soki po ozali marié na composition de ménage na aobakeno ozali marié c'est pas dit que officiellement awa na poto na et puis ça na Belgique nous avons un système de composition de ménage c'est pas dit que non officiellement ceux qui aux copains et copines directement il faut qu'on ait la composition de ménage il y a moins si non ah tout le monde a mundele mususu azara et pas naie mais mon père a pas moi c'est na moi 2 jours accueilli yo sala ka nga sala ngote OK ngai yoka nga sala ngote ah de na poto so fona sima ya moi si 1 mois 2 mois 3 mois moi ça obenga na yo basa poto babengana ka ba mibali oyo basa ba irresponsable omoni ba gigolo za muto ya foni sima ya mwasi ye makasi na ye kaka te mbebote na loketo ba sœur rebelle si j'ai changé parce que c'est là kena ngomala na babilo oyo po ye ayebike baya ya tuwa na poto batala bayebi nga masana bango ayebi siko tanga ozoya mbanga boye azoya bakeno oyende kopanza so de poser ba question émission maman c'est belle otala que j'aime que ça qui wana mutu na biso za ki wana mais pour na ko répondre ken abinanga keno ngai naza gigolo ya ce qu'on a ça ken elo moko omoni a na poto dia tango za na mukanda oyo oza mukanda na ngai nazwa ngo sima ya mwasi te sima ya mwana te na sango nazwa ke makam yango pesa ba voilà nazwa ngo sima ya mwasi te sima pe ya mwana te malgré que naza na bana na poto mais nazwa ngo sima ya mwasi te sima ya mwana te na pekisi peut-être que non mutu o azui mukana sima ya mwana nde aza faible to nini mais so hôtel la plupart ya mibali a na poto sur 100% mibali a na poto plus ou moins 90% na Belgique bazwa mikanda sima ya bana pona nini ngana na explique ba tout moi muke na émission pour ba tout ba comprendre lelo Belgique a pesa ba tout mikanda te pona nini pona makamba ba combattant au biso ozomona phénomène combattant na poto et bébé si makambu ebele bato ebele bazo comprendre te bande na ngai ngana muto na nazara na millier nazara te muto sara étude du millier place ba yanke okutanga place ba combattant okutanga place ba wesh okutanga na minuit 2 heures nga partout poto atangola partout ozomona parce que nazara muto yo nasara étude du millier mais loko esala nga pasi awa na poto bandeko na ngai tala combien de bateaux o bazoya awa combien de bateaux o bazoya awa na poto koya koluka mikanda ko boka même bangunda to nini au moins na tamsu ki na ta dossier na eza bien dossier na zango bien il faut pas peu so mukanda mais tellement que monika ki oza congolais babi a oyo so to pesier lobby a koya comme na biso a comme ko tumba gauche droite pourquoi même na Belgique awa babi bazoya mbaraga ba couple c'est-à-dire ba couple so baye ne ba sengi azul ne ba pesi bango nini place à ofanda mais ba singleton c'est-à-dire bato ba singleton ba débrier pourquoi biso ba congolais to ba makambu mais mo faut to luka to raisonnaka bon ngapa na comprenaka bato ebele ba ya poto to sambasana ka biso ba africain mo ko to luka mindele pour ngai lelo moi so na botina na poto ya liboso ala mundele omoni aza mundele donc c'est-à-dire que nazui mayele ebele moni ko fanga na mundele ndako moko olola kana la mukano la olola o comprendre makambo ebele pe o comprendre nani poto ezali mais soko ko bisa mwana mboka na po mwasi aza wana akopesa nani ni poto etambolaka yango mona même ba soda soka ke na mboka il faut alors liboso il faut luka zo mwasi ya mboka wana po ayeba ndenge nini mboka ngo ezali possession en place la possession ya place ozomona ngasi na tambola na esprit ba soda place tout na kendaka so na kei na s'impose place tout a kendaka yoka problème te ya mona ngena ba toujours que on est toujours propre comme d'hab malgré les autres l'arbitre c'est juste pour me salir chaque jour
c'est pas moninga mais neni jo voyage to boy neni boy moi c'est ni na poto awa lelo monio aux en Suisse Hollande c'est de l'argent de ngai ba voyage awa ya zakambongo omoni bongo siko soki nga na zaka awa na tina ba camion na ngai nazat na ngamo na zana tam susu actionnaire na père biloko na nga na tiango batekelinga donc batekelinga na futi ba impôt na ngai il faut qu'on aille na réseau na bana ko téléphone na nga. Merci beaucoup. Ken Piana, je pense que yoki au gros son ça moi muke nini ko baksa muke bito ko taba sujet mususu. Non, ngana attaquer te na lobiga oyo ba appel na zwaka pozo choquer ba tebele kota la ndeko na bango abenga bango ba jigolo yango ba expliquer nga ba weekend. Ye aza mutauta Allemand awa tia fandaka awa eza même vie o ya fingela ka batu yango na meka ko epengle pona ko komisela message pona bombele yango tro na moni ameki ko fungola parenthèse afinga ba jigolo yango na baki ye moko jigolo ya munene mais afinga baninga ne ba jigolo on comprend mais nenga faire voir yo comprendre na comprendre ka faut ba business so pété so ka za jigolo bien za jigolo te Ken Piana yango la sujet to awa na poto ndeko na ngai awa na poto bola nanga bien awa na poto mobali moko te moi ça on ko fandisa yo 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois faut la kenda côté omoni aobengana yo pour awa na poto to soinaka c'est vous monaka votre jeune maître 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois na Bruxelles 5 mois tant monsieur azana na Bruxelles makambo jeune maître ça la parce que Bruxelles les alliés déjà na à la frontière envers ces awa na ko payer ba camion nanga na boaki ngo na envers awa ekei ngamona na zolo ndelango awa ezala batu balobi keno Joana zani na koki jamais koya awa na blasa ba numéro nanga d'impôt yoki donc Ken Piana poto conclut to ça merci ngana yoki déjà bato pe bo sengaki to so la lisolango a répondre déjà yemoko donc jeune maître il a expliqué biso ça ti bo mona ke trop réseaux sociaux akemboka boy zongi mboka boy o ba mituna ya sala kate ya sa businessman c'est ça le problème faut et à la claire azane businessman asala ka business na eme alaxa ngo na TVT et puis nabo sandi ko ndeko na mo ken awa na poto to so ba lettre pamba bandeko bola nanga bien bandeko tout ba tout na jeune maître yango ya sala kate yango eboy awa na poto to so ba lettre pamba mundele soki au contribuer kate soki au sala kate soki chaque mois aura quelque chose na yote yeba ke non ata on voyager OK na frontière ba beti mukanda na basi ba nila ngo déjà pour awa ba boto la batu mikanda. Merci beaucoup. Donc ce que mon a regardé votre jeune maître a toujours actif le Suisse, Hollande, États-Unis partout. C'est-à-dire que non makamunanga ya vie privée nanga ya poto na jamais ko taler yango sur les réseaux sociaux. Et puis mundela sika ya mutu tante pour ba lettre ya pa pamba. Ce mundela sina nanga ba lettre te ce mundela tika nanga itambola na sana ni pour ayebi ke pa liaka na simananga. Merci beaucoup na botali biso partout dans le monde. Na bige botali biso partout dans le monde. Merci beaucoup na Willy Mouchen Code Mboka et pourquoi pas na Alex Fumusi hymne national. Mon capitaine Landu l'échangeur ya limité. Commissaire urbain Yamo Amba colonel Freddy Lifenge. Botalata la pesio bambote na pesi mbote na bibishe botalata la tala lelo tantine botalata la tala la pesi binoso bambote na pesi mbote bongo na inspecteur Brondis Lemba et pourquoi pas na Christelle Kumbo Chrisou Kumbo na Paris oyokaki ke spawn a resort matui dans un mois na 14 ans vrai ou faux Ken Piana JB Piana retour absence à Mosaka. C'est normal, Mosaka a servi BCBG trop. Mosaka a tiré au travail, papa chérité. AGKI, Mosaka a bêti 26 ans à ya Wenge BCBG. Donc après 26 ans, a préféré attirer aux États-Unis. Na moni bande ko belé bo sala ba commentaire Mosaka yo na âge na yo okimi na poto. Oh, just ka vous lancer la Mosaka be émission mais just yemoko ko to premier poto kimati. Mosaka kenda États-Unis liboso azongaka laksaka fidélité batu basekaka Mosaka trop Mosaka yoka na Congo basankaka bana mikanda yozaka na mikanda te peut-être Mosaka pe atikali asala ba démarche ya luka mukanda abando sala kwenda vutuka ko mape international neti baninga mabeni ni Mosaka sala na ba moment oyo jiba zala ya Europe pamba Mosaka bazala otika mais Mosaka tika la au trahir BCBGT azala toujours fidèle au trahir na Kisasa.
mais akoka pe kolongwa tomona ba porte parole ebele soki amoni koto ezosimba te akoti koto koto esimba te akoti koto kisi njo atamboli bokese ebele oso comprendre donc ngana aloba batika vient na biso mosaka kimia asali choix na ye nga amoni yango mabete parce que yo omona ke mosaka asali choix mabe est-ce que yo lesaka mosaka est-ce que yo ebi salaire à mosaka na BCBG zalaki combien soki bazalaka kofuta ye na BCBG soki bazalaka kofuta ye te vie oyo avivaka ye moko nde ayebi secret ya vie na ye tv oyo bolandaka makambo bato bayaka aloba na micro te mutu mosusu asala bino apparence ki avivaka danger boye peut-être na se ya motema azala bashoki na ye ebele botika ye azoluka vie na ye botika asala vie na ye kimia blanc na mosaka masa na ngai tika kosala guerre na papa oyo abota yo nayebi te okese yana oyo blanc na mosaka kenda kota ve na biso mopa mokonzi nayebi te pourquoi atikaka blanc na mosaka asalaka guerre na papa na ye guerre yango bosala yango ti wapi ofinga papa na bino tiaki États-Unis atikali ona sepeli ambetaka ngai atiaka mosala na nga mal à l'aise c'est que blanc na oswetaka papa bino akufa po yo tikala à l'aise parce que kolonga ya mosaka ki États-Unis mosaka kimi yo mwana olobi osepeli po osala mosala no à l'aise ya ambetaka mosala na ce n'est pas normal babiloko ya bongo ce n'est pas normal papa na yo abota yo ozobimisele balangage ke présence na ye na Kinshasa ebebiselaka mosala ce n'est pas normal biloko ya bongo ezalaka te message ya bongo olansango epa papa oyo abota yo eza bien te mosaka ndenge azala naza mokolo abota bana mibale na vie blana naleki na mwasi blana si akola na ye peut-être akio bunda po abengisa leki ya blana wana c'est tout. Merci beaucoup. On a invité le jeune maître. Oui. Mambo toto sona ken piana pour na blanchard mosaka na invité pour na yo omonela ki yango ndenge nini nde omona ki délégation ya JB piana ngai na olobaki non déjà na pesi 5e dan la main de Lucie Mardoché Aurélie Olivera et Joseph Mbote na pesi maître Eric Biokele l'homme de la cour na pesi Mbote et là on ngana lobaka rezali ke mosaka kulutu na ngai na sepelaka na epe mingi asali maman na erreur ezali nini omoni en voulant de trop gagner on risque yembeli kaka oya ne kota ba combattant papi merci selon ya si selon idée tika j'ai maintenant ça idée na alors on s'exprimer évangile selon yé zala à l'aise en voulant de trop gagner on risque de perdre omoni acte JB asali ya kotika pour moi na kota réseaux sociaux hein acte JB asali ya kotika des danseuses dans États-Unis. Virginie et l'autre là, je sais pas les noms. Voilà. Virginie Materazzi. Virginie. Atiki des danseuses Nazambo Atiki Bango. Mais tango Atiki Bango Bongo, papa chéri dans la idée qui Atika même na Mosaka na États-Unis. Mais kotika Mosaka na États-Unis, c'est pas la façon Mosaka Kimeli. Papa chéri a dit comment que ça la pomme mutoza mukanda rapide. Au moment la même des danseuses Batika Liwana dans peu de temps. Barozo badok et puis baroya nakin. Aujourd'hui on a bien. Mosaka erreur asali yemo a terre après batouer moko. Après ça ba masasami na landara mais et là on a pensé ya qu'ils en voulant de trop gagner, on risque de perdre pour papa chéri azaki na idée atika ye d'une manière ya ko honorer que non quand on moni atiki ba de dans 16 wana. Ndenge pe nga lobake oh mais na lobi bongo yoka bongo so nga sola na JBS ki fona na lobango bongo zela na lobi parce que mon eza ba bloko ebele bongo na ka mutu bweme moko akaza mutaji ba bata te naza mutu te ngai naza mutu oyo na lobaka nde vérité nga lobaka vérité au monde to raboye makambo oyo yo zo mo tamsu nga na sa motema nga na yebi yango te na obake no ba to bele ba ta surprise na pressé a tourner na yebo na koki kokima nzoka ba kende ko tika yo avec beaucoup d'honneur mais tant yemo okimi au monde te no on tamsu na États-Unis yango pour papa chéri azana mbongo azana ba moyen aux États-Unis mais mbongo la ndara e out Afrique et ya Tina State mais tant yo okimi olakisi mbala moko atosalaki 30 ans 40 ans 50 ans olakisi mamoko zali infidèle. Merci beaucoup. Quel piano a habité
intervention ya jeune maître au monde on ni poto comme de kokoma na suka ya émission so ta lelo. Ouais, jeune maître ngana eto discuter arabe, ngana ez arabe belé, ngana eto discuter arabe. C'est qu'est-ce que magasin plateau. Ngana eto discuter arabe. Po batu ya Belgique ba benga ki ba weekend, luka po défendre biso jeune maître ana guerre na biso, keni luko défendre biso na baki azama sana ngai. Na baki ya na ngai to kuta na kaka to sola makambango. Et le cabinet en tout cas mon vieux Jimmy Belaou vient na Gauthier Mascotte, ya Willy Mouché Nico Damboka, c'est Pauline Lumumba. RDC Monde et quand je me attendais que l'accent comme chaîne na boka Congo Pro TV n'attendais que na WhatsApp Congo Pro TV en tout cas batu bo s'abonner kuna massivement en tout cas merci oncle Patrick Amisi Shindikana lobinde na bakiselo moko na sengna batutu bo s'abonner na page na ngai ya Facebook Amisi Manene Shindikana jeune maître Amisi Manene Shindikana jeune maître là les gens appellent ba mbote na ngai pour conclure Eli Fumu ya Munich yeza na Munich donc so za na posa problème était na lobby ba masana laisse tomber na lobby boy na pesi mbote nanga na pesi c'est la gelo wangi you to bois qui était yé pas silikagi gelo wangi ba masana nga to tanga wana na pesi ba mbote nanga na maître Eric Biokiel l'homme de la cour na pesi Eli wa basantu fumu ya Munich na pesi mbote nanga na mobali ya Mbinga Jomo wa Mbinga na uti France na ibiso keno Joana Arthur Ngongo asolaka bien tala Mbinga ya mobali na pesi batutu o botala émission oyo na bosanité baleki nanga balinganga mingi Fatou Marez na Lisa depuis Lubumbashi toujours ensemble Blaise Mampouya yo vmana ke na nona suka ponga na yebi Blaise Mampouya vieille ya petit na ye merci beaucoup na Gigolo Yannick Boyaka malgré ça grand poète Gigolo Yannick Boyaka donc il faut nous combo na liste ya ba Gigolo Yannick Boyaka Gigolo mettre ba uchimanga mtobe na comme natanga ebo na mettre Fisolu Muchekola. En tout cas, merci beaucoup. Salima, Salima, Congo Pro TV, Salima, Congo Pro TV. Donc, tu vas s'abonner à Congo Pro TV. Makasi, yango to combien le kola cash. Vous s'abonner kuna maximalement et ça la bien. La bagasi ya suka na pesi mbote na petit na Priscilla au bas de longue date. Rita Kimanga Kimangologie. Merci. Merci beaucoup na Karine Isio. Karine Isio na pesi mbote na pesi mbote na Ketura Isio Lituma. Merci beaucoup. Na pesi mbote na Batutu botali biso partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup na la carte gagne Bijou Masinga. Et pourquoi pas na Flora Fouti. Merci beaucoup. Partagez image massivement. Shindikana jeune maître.